Okangi na réseau yo na ekobisa bandeko nyonso ya République démocratique du Congo baeba plus précisément bandeko biso Équateur bo bayi na capitale na Kinshasa ezali na expression abiso ya mboka tolobaka nkobekele nkolondo c'est-à-dire soki salaire ya ite mosala ya ite toyi kosala mosala ya haut risque boyebi virus Ebola ezali très dangereux boyebi virus ya Covid-19 ezali très dangereux awa na mboka biso toyeda pandémie Covid-19 na pe épidémie ya Ebola tosali siko 2 mois biso commission à laboratoire alors toyaka awa na ba propre moyen na biso tozali kofuta ba transport ba pesa biso na maya komela te mama yo moko se débrouiller mai bien sûr ko sa mosala estomé ko réclamer nzala moko ko senga ozwa mwa gâteau tozwa kate lelo 2 mois par conséquent biso to sengi ba pesa biso mbongo na biso ya 2 mois réclamer droit na biso papa il y a 2 mois déjà auto consommer tozo futa maté tozo yawa eza ba transport ya biso moko to ba pesa biso ata maïté et l'autre côté tozo travailler toute la journée de 7h30 à des fois to longwa ba 20h so que chantier est na retard to travailler 10h et aussi là pour que tozo résultat alors 3e mois yango to koti tozo zelo commenter tozo na droit to réclamer droit na biso lelo so ba futi biso to continuer musala so ki mbongo te musa pesa te. Oui, effectivement, nos amis, nos prestataires au niveau du laboratoire, je dirais qu'ils ont manifesté. C'est de leur droit de manifester parce que quelqu'un qui a travaillé devrait être payé. Et tout à fait, nous sommes en traction avec le niveau central, c'est-à-dire le ministère national, pour des discussions afin d'obtenir les barèmes qui sera donné. Et toutefois, vous savez que chez nous, il y a une particularité, c'est-à-dire nous sommes devant 2 épidémies, c'est-à-dire la Covid et l'Ebola. Donc il faut beaucoup de tractations au niveau du ministère national pour éviter aussi au gouvernement central d'avoir un poids si elle ne sait pas comment ménager les barèmes à donner à la province de l'Équateur. Je crois d'ici là, le ministère national va nous transmettre les barèmes qu'il leur faut pour les 2 épidémies. Merci.